Centre traditionnel naturel Docteur Alfonso. C'est que les locaux c'est pas nzete nde bikisi milimo na biso. Ayuna. Centre traditionnel naturel Docteur Alfonso. 100% naturel. Bonjour à tous et à toutes, très chers internautes, amis et fidèles assistants de cette belle émission Mulher Batalhadora, qui est en langue portugaise, qui devait se traduire en langue française. Une femme bataillante, forte, capable, courageuse de frapper le porte par-ci par-là. Je suis là, votre humble servante, Inancia Mauricio da Silva. C'est l'os des os ou la chair de la chair du grand réalisateur Serge Lutumba, qui est le visionnaire de Mulher Batalhadora TV. Même l'émission Mulher Batalhadora, le visionnaire c'est Serge Lutumba. Vraiment, je dis toujours que Dieu merci parce qu'il m'a apporté une grande fleur à côté, un bon compagnon. Que Dieu nous bénisse. Partout là où vous êtes, en Europe, en Asie, d'autres pays d'Afrique, en Amérique, j'ai besoin de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il suffit de taper seulement Serge Lutumba. Il y a diverses variétés des émissions. Vraiment, on a besoin de votre attention. Assistez les émissions, ça fait du bien. Les émissions religieuses, scientifiques, ça fait vraiment du bien. Il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Tapez seulement Lutumba Serge. Et aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, à l'édition, je reçu un docteur. C'est le docteur Alfonso Lumanga. Parce que j'ai l'habitude de vous dire que Mulher Batalhadora, je n'ai jamais croisé le bras. Je fais divers types d'émissions. Aujourd'hui, nous allons parler sur le plan scientifique parce qu'il est un docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Avant tout, je remercie les représentants de l'émission Mulher Batalhadora. En Irlande, c'est le couple Vicky Ozana et Mado Bikembo. Beaucoup de coups de chapeau, beaucoup d'idées, que Dieu nous aide, que nous puissions aller de l'avant. Je remercie encore la direction de Paris. C'est un gros monsieur, le papa Pierre José Diavanga. Il est le responsable du journal Eden en France. Papa, coup de chapeau, merci beaucoup, que notre Dieu vous bénisse. Je remercie encore notre collaboratrice, c'est la représentante de mission Mulher Batalhadora en Belgique, Bibi Tantsona, la maman de la petite Eveline. C'est le cœur de papa Jacques Kakwit. Vous savez, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Elle a fourni beaucoup d'efforts pour être à côté de ces grands messieurs-là. Maman, beaucoup de merci pour le travail que vous fournissez à cette émission Mulher Batalhadora. Et je remercie encore, comme j'ai l'habitude de dire, que je ne croise pas le bras. Je sors de la maison depuis le matin jusqu'au soir pour aller à la recherche des informations, actualités, afin de venir vous transmettre à vous qui êtes très important. C'est grâce à nos partenaires, ceux qui nous soutiennent financièrement et spirituellement aussi. Quand je dis financièrement, je vois là la maman Bibi Tanson encore, la partenaire officielle de cette émission Mulher Batalhadora. Je vois encore le Parisien le plus fort, Dodo Diavanga, que Dieu vous bénisse. Et je vois aussi lui-même encore le docteur Alfonso Lumanga. Ce sont là le partenaire officiel de cette émission Mulher Batalhadora. J'ai besoin de votre attention parce qu'aujourd'hui nous allons parler. La situation est compliquée vraiment. Ça dépend aussi. Il y a un message docteur Alfonso l'autorolobela sur hémorroïdes. Naba infection parce qu'ils ont maladie oyo batu bazo vanda nango bazo lala nango ayebi ko détecter ngote mais lelo na lo bar na bino toujours où ils ont concerné la politique, les hommes de la politique, bon ça va ensemble, bon ça va grande conférence pour avoir des solutions. Pourquoi pas aussi la médecine, pourquoi pas aussi la religion, dans le barabatou, pour répondre. Nazana besoin de bino. Je frappe le porte, mais il y a de cela pour baper sa biso ba réponse est un peu difficile. On a remercié docteur Alphonse parce qu'il a répondre à l'invitation à biso. Et moroyer des malades, oh ils allaient kotungisa mingi batu. Docteur Alphonse, batu mingi tam sa zane pene hémorroïde ayebi na été parce que batu bakanisaka kaka que maladie ezaka o ezo lianzoto ozali kokonda nzoka pe batu misusu azana en bonne forme azana munene mais nzoka azana maladie na kati. Donc le docteur oko expliquer cause premièrement
provenance ya maladie eutaka wapi, et puis docteur oko expliquer lisusu ba conséquence ya maladie wana na kati ya nzoto et façon pe ya ko entretenir ango. Pourquoi maladie wana ezoya na banzela nini? Nazo senga attention na bino. Nazali ko remercier pe bino bato partager émission Mulia Bataliadora. Bo continuer na partage. Nazo mona Lidi Muswamba nzamba pambola yo, Patrick Bolompati nzamba pambola yo, le groupe Kaya Saint-Augustin nzambe a pambola bino. Je vois la Mariette Ngola Kalambay en Gabon nzamba a pambola yo bana lemba tout. J'ai vraiment aimé ba commentaire na bino, na aimé pe ba message na bino vraiment nzambe na ngai a pambola bino. Cédric Kanga zalaka attentif. Docteur Alphonse, qu'est-ce que l'hémorroïde premièrement? Ok, hémorroïde nalinga mimi kolobela yango te po médecin traditionnel nyonso alekaka pona olobaka hémorroïde. Alors merci pour la question tuningai, mais hémorroïde eza ba maladie monono très grave. Surtout ko pesa signification nango na ndenge ya mondele alobi ezali ba dilatation ba inflammation na niveau ya rectum, surtout le ba niveau ya rectum, donc tozotala o ezali nus bo eskize biso pona ba terme m surtout le ba m soit ozala moins choquant pona bana bo mais quand même ko disposer moi bana moi musika. Alors tant toujours ba keza ba dilatation ba inflammation na niveau ya ba rectum na niveau ya nus et wana topesi ndenge mondele atangisaki, mais par rapport ya ngai moko au fur et à mesure pour jusqu'alors tango nazo traité na sala pe recherche na luka pe na découvrir na eba but ezali nini et utaki wapi tout ça ngai tango na tangi na makomi nazo mona niveau ya bana e Égypte na monaki ezalaki on dirait et to ba malédiction ya bato o ba bana ko se désobéir ou bien bana ko yokate na katia Égypte donc toloba na kati ya bana Israël ndenge ezalaki ba frappe on nzambe bana ko beta, mais lokolo ezalaki déjà eloko oyo ese kotaki ezalaki ekomaki déjà maladie et sengelaki tozolango solution et solution pe kaka nzambe ye moko lokola frappaki nango de l'autre côté yango nzambe ye moko pe azobimisa lisusu bato na ngolo ya Yesu Kristu pona koleka ko faire remonter ko laksa bato ke ba provenance ba maladie oyo yango nimtezo memela biso ba biloko lelo tozomona. Hémorroïde en cours ezali ba dilatation ou bien ba inflammation na niveau ya rectum, mais na niveau nanga par rapport ya ba recherche pour docteur amekaka tout temps ko landaka nga ipananga na lobi hémorroïde ezali ba pleu, donc toutes sortes ya ba pleu oyo ezali causé na kati ya nzoto na ba organisme ndenge ngai moko docteur etant que ndenge babenga nga savant na ndenge ki nzambe apesinga mayele ya ko détecter maladie wana. Tous en a combien de genres il y a, combien de types il y a hémorroïdes? Hémorroïdes, tous en a deux types il y a hémorroïdes. Tous en a hémorroïdes où ils allaient interne, où ils allaient na kati, ndenge na utu kolobake, ils a sorti tout il y a ba pleu. Et tous ça pene hémorroïdes oyo ezali libanda, c'est-à-dire tant dans le but qu'ils a dilatation ou bien inflammation ya nus ou bien rectum, cela veut dire que tant au nus et bimi libanda, nous tous bengango déjà hémorroïdes externes. Mais docteur Alphonse, au début que maladie wana est préoccupante, est-ce que et manifestera kaka ce qui muta kondi ou bien ceux qui peut mutu à la bonne santé, parce que ignorance est une mutu avant de la maladie beaucoup de temps en nzoto. Il y a kanisa dans la bonne santé tu as maladie. Est-ce que ba symptômes nango ezalaka ko konda so pe mutu na bonne santé ko zapena hémorroïde? Mutu pas ko zaper en bonne santé. Par exemple, tout le monde a même na poto, au monde a mutu azaka suivi azana docteur naé, au monde a barolobake azana infection té. OK, c'est auteur déjà qui ba pleu o ezana kati ya nzoto ou bien épesi déjà dilatation na niveau rectum, nous sont au bengango déjà eza déjà infection. Pour infection, il y a se combinera déjà na ba pleu, na ba pota toloba. Donc cela veut dire que une fois que mutu ba si ba détecter déjà na ba infection, cela veut dire azade na septum, il y a hémorroïde. Alors hémorroïde ezana ba septum ebelé autour koloba. Eza tellement ebelé surtout bitu bana koloba awa et ko zo m sous temps m sous to zo m sous 30 ans poto loba ra yango. Mais en bref pour na koloba yango ke hémorroïde ezana ba septum o eza plus grave yango ne mutu eza ko bebisa tout le temps bana nzambe pour libota nzambe toloba. Docteur Alphonse bato balinga ki bayeba neti hémorroïde
eza causé ya nini eloko nini sala que mutu azwa hémorroïde interne ou bien externe. Bon, eloko oyo esalaka ke mutu azwa hémorroïde interne po ekoma externe. Tout d'abord tozomona na misala makasi. Wana topesa moi exemple ya bato basara misala makasi tokobenga msusu ba chauffeur, tokobenga ba taxiste, tokoyi kobenga ba menuisier, tokoyi koloba ba maçon, bato oyo basalaka ba misala moko ezalaka dur, donc on a force ya nzoto. C'est-à-dire bazo respecter ba temps convenable te, ya temps ya musala na temps ya repos. Yango nde tokobenga ke oyo hémorroïde eza ko causer mingi. Bon, ba symptômes nango ezebele. Tokobenga msusu dysenterie par exemple ba diarrhée pa mapamba wana ila c'est déjà symptôme hémorroïde tozali na maux de tête mutu ezo beta pa pamba tozomona estomac mutema moto tozomona ba fatigue makolo ba rhumatisme na makolo ezo kangama et tozomona manque d'appétit tozomona dégoût sexuel, donc c'est-à-dire moi si vous mobile azozala susu na posa ya ko sepesa mobile na été et tozomona susu na mobile nzoto ya mobile et tokobenga ngo peni ezokonda et koma mukie tozomona les susu na niveau ya ba pota, c'est-à-dire ba pota ya mike na nzoto otobenga rapé ba infection tozomona biloko ezali ebele donc tokoki kozwa tante ya kolobela ngo nyonso po problème yango nde esengaka ke ntango consulter docteur akoluka sikoyo a définir moi oyo nyonso wana etikali. Mais docteur Alphonse lobi que eza dû ya ba misala makasi bato basaka misala dur. Est-ce que misala nimte sala ke bazo ba pota na kati parce que msusu lobi que ba infection kosala ni musala makasi infection ke utela rapi. Bon, kosala misala makasi ekoki kobenda ba infection te po nzambe nenga sala déjà mutu mondela eko découvrir que toza par exemple na 24 heures et na kati ya 24 heures wana eza partagé à 3 temps toza na 8 heures du temps il y a travail toza na 8 heures du temps et msusu il y a ko se déstresser moi muke toza pe na 8 heures du temps et msusu il y a loisir. Alors mutu tango azo respecter yango te par exemple azo travailler par exemple du matin jusqu'au soir sans repos. On a déjà et alors ça que azako sala ba travaux forcés. Alors ba infection to ko zo yango na niveau par exemple il y a kozala na molonga ni moko par exemple molonga ni wana ube yo moko oza ko respecter te mso ezali ba sous-vêtement na yo oza ko respecter te o ezali nzoto non c'est-à-dire ozo zala na basi mibale misato minei et même peut ba aliment ya kolia o biloko ya kolia ozo respecter yango te tant que kolamba yango malamu et bela malamu et babiloko nyonso mais surtout ke côté ba infection mingi o ezali transmissible oyo et kotamina niveau il y a rapport sexuel par exemple et babiloko mususu o ezo sala ke ba infection na pe et ça accumule par exemple ko utiliser o ezali ba stimulant ko utiliser boskizenga ba onkoro ko utiliser ba karunga ba fimbo ba biloko wana nyonso wana c'est-à-dire oza ko forcer nzoto na niveau o esengeli te po se pesa mbai na mais sous-attendu que ozo ibate que infection ezokota na kati nzoto pour il est permis mutu azala naturel c'est-à-dire à ça le rapport sexuel naie naturellement. Excusez-moi un peu docteur Alphonse. Est-ce que le fait que la babiloko wana yango nde koyela yo hémorroïde soki eloko wana bazoloba que eza bénéfique tant ya ameli ba liquide wana et aider na capacité na ya sexualité monso ekobendela hémorroïde na ndenge ekobendela hémorroïde pour babengi on bien stimulant tant bazobenga on stimulant c'est-à-dire quelque chose qui pousse quelque chose. Ok, nzambe tant que nzambe nenga sala biso muntu atia biso te ke poto za la pousser par quelque chose. Ok, ce qui muntu akomi ko pousser eloko moko po esa eloko moko eloko wana ezene eloko o ezo tindika yango. Alors cela veut dire que ezana cause moko quelque part wana. Pour muntu akoki ko sala le soka meli stimulant
au moins lobby pesoka meli akosala bien après 3 jours 5 jours akokasu kosala sou bien te donc eloko wana et comme déjà o tobenga oza plier na eloko wana OK tant comme déjà plier na eloko wana yo pe ko luka ba variation ya biloko wana OK wana déjà oza ko bebisa déjà o eza déjà ba organisme na yo alors à propos ya o wana yango nde mutu ememaka déjà ba infection par exemple okute na mwasi moko boye que yo sepeli na ye oza pe na mwasi no ndako mais loko ya kaza libanda olobi bon il faut na sepeli sai ka makasi o meli eloko moko boye tango yo sali yo monique bien mais mwasi no tanga zaki dena ba infection le fait a fortement wana ya makasi osala ki mbala moko o absorber o ezali infection wana o ya pe na ndako sans justification pour to yebika ndenge biso ba papa to linga moi mo ko meka ko kosa mais o kosi mais auparavant tango yo zo kosa le fait a ko kosa comme le diable est le père de mensonges, yo peut-être aux kosa yebaki aux se réunir déjà aux komi kotsa na kati ya ba infection et quoi cause la même pour ndé to vandi bo infection zo tambola nango pour infection et si on a tout partout alors infection mosusu et quoi sionner boy mais au moment où yo za protéger o yebi déjà que et loko boy avant la sala par exemple na ko simba mutu ou bena ko sukola ou bena simba biloko ko le fona sukola maboko sous-vêtement na yo il faut ocha o repasser auparavant ba niso ba no mona sous-vêtement so muta o repasser on ba bengeli muta liboma OK en réalité eza réel mutu il faut a repasser sous-vêtement na ye mutu il faut a repasser o nyo sezali ya kati ya nzoto na ye pour na ko se protéger c'est-à-dire ezan tant to tsaka emsu na moi tant to tsaka ngona basinga tozalaka bilamba na biso za exposer na mwa ba insecte ya mike o ba ka ko pumbwa likola biloko wana OK tango malamo yo zo zwango mamoko okotsa mamo na nzoto pratiquement na chaleur ya nzoto malamoko ezako se transformer en infection ezali partout mais o ezali kake tango infection kotaka na kati ya nzoto ya mutu yebake ekomaka déjà pota OK pota na yango ndi tozo solution ya hémorroïde. Est-ce que Docteur Alphonse, est-ce que hémorroïde, ils ont un sexe masculin? Basi bébé la hémorroïde. Ce qui passe bébé la hémorroïde et où t'as wapi? Niti basi m'soisa bon bah travail forcé était. Azane Kananda, à toki ne maïa tonaye, à lambi, à sokoli bilamba, c'est pas aussi tout le jour. Mais hémorroïde n'a basi pesa la race. Ce qui est zali, ils ont dû à quoi? Hémorroïde n'a basi ezali, coûte ezali des plus graves. Pour auparavant, on a eu des informations. Il y a tout le monde solo in Danemark. À l'habité, une fois moi saboti, bazouaka babeti ka piqûre. Donc, nandengia mundeli. Mais même le peine en boka na biso, ceux qui moi saboti par exemple, ba repé ça antibiotique. Amela. Après 2 jours, babimisi. OK, tant moi si azobota. Et le koni zo salama. Azo forcer ko bimisa. Moi si msuba osala césarienne pour pas passer la peau à koki kobimisate. Alors le fait à kobimisa wana na retour balbimisa ka placenta tant babimisi c'est la veut dire que moi si on a tikali na bapota na kati mais le fait ne ba pesi antibiotique wana antibiotique so total on a principe ya pota ba mindele ba mo balakisa kabiso na principe ya pota nyonso avant ba traiter yango initiation ya ko traiter pota il faut ba désinfecter nanu pota wana. Bon, toki na moi kokanisa mingi. Moi si aboti, ba pesi kaka antibiotique mais ba désinfecter. C'est là où nzamba pesi nga mayele ya kosala kisi o ya ko désinfecter pourtant na wana tokangi na no point. Donc une fois que moi si azobota article la déjà na ba pota. Moi si une fois tant azo sala pe rapport pour exemple ba misu basaka basi rapport moi si par exemple nenga zo mona na TV nenga zo mona na bilili na pornographie ye pas zo linga asala par rapport nenga yazo ya po asepela. Alors le fait ba mouvement o ya makasi o bazo sala wana eza justement pe azako ko manyola moi si pe adini pa azako kesse o ezali ba misala ya dur tant pe ya silisi akomi cassé nyonso wana ezo laksa déjà que moi ba septembre moi si une façon a komi na potande tolobi que ezali dilatation et ko laksa nus mais na kati na ye le faire zo bota premier mois deuxième mois troisième mois quatrième mois
mais nanu ba désinfecter mais ba pesa ki antibiotique il y a zo ki neka ko zipa pota yango moni et ko tsaka pe basi na kati ya fragilité, c'est-à-dire sexe ya mwasi ekomi munene une fois ako rasu ko satisfaire mobilité akomi susu ya ko kolete. Alors bokolo ba ke soki sexe ya mwasi eza ya munene ekomi kolete wana nde muta ko éviter maladie. Non, wana eza mensonge. Muta ko éviter maladie so sexe ne ko munene pour moi mobile na tout d'abord a sepela te na nzoto ndengo wana au moment où mobile na eza na penine eza moyenne o ezo abali mwasi ne basala ka tout ndengo mais a remarqué que tanga za ko pénétrer sexe ya mwasi vaje komi munene. Excusez-moi un peu, docteur Alphonse, pour nabendo microté. Les cambolobi eza trop capital, surtout pour na biso ba maman. Nzoka ndenge to kendara ko bota, ba kisa pesa biso eza ya mundele et si li sara pota te et zipaka kaka. Kasi soki bati omeli kisi eza ko zipama. Omeli kisi pote zipami et ka ukiti. Sikoyo ko désinfecter que o esali que le quoi ils a désinfecté plus tard et même lui hémorroïde ou bien interne je sais pas mais kisi wana oyo antibiotique au mundela pesaki pourtant bandeka ko zipa mais kauka kinangote. Oui, raison pour laquelle tu peux ça peut exemple et bango ba maman o ba papa bazolanda biso na pota oyo e poli bazuka kisi likolo batie. Bango bamona yango ke pota wana et ça l'on dirait beli mais une fois que muta kwanzi bamo pote sa nini ezongi pona nini ba désinfecter yango te avant ba tchakis. Donc ba mama nyonso oyo bazo bota na ba antibiotique bazo pesa bango bazana ba hémorroïde wana nga mutu naza ko assurer bango ngai mutu etant que docteur na ndenge mayele pourtant na lobaka mayele utake pa nzambe na ko tanga mingi te pour ne dépasser Nzambe, pour ne contredire Nzambe, c'est Dieu qui les donne. Nzambe ne m'a pas si maïli. Tant que vous avez savon, n'ayez que l'accès bon. Vous excusez-moi pour nous obanga pour maïli la boye, m'soussou, mondé la rôle baguette, n'ayez aussi sa copie. N'a bon, n'ayez aussi sa copie. N'ayez envoyé de Dieu. N'ayez à Jésus Christ. N'ayez traité moutou le seul Jésus Christ qui sauve et avec l'intelligence qui m'a donné la sagesse. Donc on a repéré sa kiss. Donc batu nyonso bazi baka pota bango mo bazana ba ko pesa ba exemple basi ba mona yango même na ba Afrique côté bazalaka même na poto. Donc na ko réclamer même na lobake mutu nyonso be mwasi nyonso abota na poto azana hémorroïde. Nga wana ngana confirmer pe na affirmer. Wana eze loko moko makasi au docteur Otosi Sakoloba parce que ngoloba que ba mindele baza incapable basala que loko te même muta boti na ye leki na on peut ba nebele azana ye en forme. Bino batapoto bolandeza très important parce que ba mindele l'autre fois to lobaka on a docteur Alphonse ce côté l'émission Liboso il a fait 30 ans na musala na donc il a beaucoup d'expérience et ça biloko mingi pe ba mindele basalela ekutaka pa na biso na Afrique awa donc bango tellement que bazana ba na ba industrie bazana ba appareil scientifique sophistiqué yango no moni ba bongo lisarango ekomi neti spécial nzoka ezana onka ba nzete oyo to négligeaka awa na Afrique nazo senga attention na bino surtout vraiment jadi kwala landa zala attentif et puis na ko aimer sous na partage et puis Nadia Mayuma Ofera nazo senga ka attention na bino surtout biso ba maman papa Alphonse elinko lobaka neti ba maman mboka mindele obi mboka mindele to yebi que bango bazaka na ba infection te parce que baza propre tout d'abord et puis ba tout baza attentif na ba soins médicaux parce que bazaka na bango tant vraiment ya rokene ba soins médicaux baza na ba infection lokwa bisote ba poussière tout le temps ba manque temps sur ba courant bo repasser bilamba te kuna baza na moins de facilité moko parce que c'était ils va continuer ils ont respecter droit de l'homme est-ce que bango pe na ba traitement au bango bazaka na poto nzoka nizaka na insuffisant na kati na bango bazana hémorroïde nazo ko confirmer te mais je disais que maman moko aboti bana 8 azape na poto mais avec le temps il paraît azana ba pota na kati après comme vimbise makolo mai comme bima ememi etina liwa justement yango na ina loba siko na ina bakisa OK tango ba pota na esalami na kati na nzoto ekomi kolembisa e makolo tango ekomi kolembisa e makolo wana to mona déjà nini hémorroïde ekomi kopesa déjà thrombose. Et tant que vous avez déjà thrombose et même déjà na liwa naza ko lingate po na beta tolo po na zonga sima naza ko confirmer pe ko affirmer c'est que mundele asala bien po to ko boya te il y a initiative ya makambo nyonso mais ce que Jésus m'a donné
na nzele intelligence oyo même les blancs soki bazolanda ngai nakoloba na français te mponga ninga mimi koloba na lingala mpona za africain même nake na poto na balolinga mimi interprète aza mpona kolobaka na lingala alors naza koloba bien mundele asala bien tobeti tolo te tokitisi ete mais entre parenthèses ti sikoyo mundele a échoué na propos ya ko traiter hémorroïde pour hémorroïde ndé nazoloba boy ezali ensemble obe origine ya ma maladie nyonso donc batu nyonso baza na poto bo excusez nga eza ko finga te s'il vous plaît na yebi ke boza na bonne condition boza na médical boza na traiter bien mai na bino ezaka traiter bien mais tant nazoloba na bino tant que expérience o nga na sali durant 30 ans musala nanga voilà résultat ya 30 ans o nga naza ko sala naza ko affirmer que bango nyonso s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'azobeta ma attention. Tant bon monaka yango moni tant mutako mona témoignage à l'obi miracle. Cet homme-là, c'est un magicien. Oui, Jésus-Christ est le premier, le magicien de tous les magiciens. Jésus-Christ. Je dis pas Jésus-Christ qui crie. Je dis pas Jésus. Non, pour mutu comme on est Jésus azali, Christ azali. Mais nazoloba Jésus-Christ qui était crucifié et ressuscité. Yé mutao pesa mayele wana. Excusez-moi un peu, docteur Alphonse. Nabi kende toza awa. Moni biso monde à internet. Bato balanara biso mingi eza bato bazali banda. Bato bazara en Europe, bato bazara en Amérique, bazara en Asie, bamboka moi et belé. Et puis ce sont des responsables. Oyebi vi apoto bakenda musala tongo baye na poko bazara temps ya kokota na mon internet pour ba assister ka ba émission. Il faut émission ezalaka fortifiante et puis ezalaka éducatif. Non baza ba responsable. Quand on a responsable, normalement la famille belé, on a besoin de message na bango et puis partager rapide émission na biso parce que ça intéressé. Tant assistant à mon qui est éducatif intéressé. Après azio partager en PDG Jujungala, Nzamba Pambola yo, Pegingala, Nzamba Pambola bino. Vraiment gigingala pe Nzambe nanga Pambola yo, Hélène Zimakanda, Brita Zimakanda, famille Nyoso Zimakanda, Zambenanga Apambola bino gas ma fille na senga attention. Docteur Alphonse, ba responsable minel ba talabiso, bazana Belgique, bazana Irlande, bazana Paris, bazana Autriche, bazana na Danemark, bazana Allemagne, donc presque bamboka ebele. Est-ce que vous confirmez que ngapi na kamwa le mroba santé kas o bango bazana ngona poto wana? Mais baza ba malade na nzoto c'est que ba santé ngoza ngo lokola ba couverture. Bon, tokolo ba eza couverture te po mutu ye a se sentara ki aza bien tant azomona ke loko mo ezo déranger te. Azomona likwanza te. Azomona loko mo ezo déranger te mais soki nazo kende moi bien na système ya poto mundele tisikoyo nazoloba ngo azum ki cité ya ko traiter hémorroïde. Justement azaka na calmant il y a suppositoire, il y a une fois que hémorroïde est commis libanda externe à sa opération. Opération pour na katanus pour na koluka kozongisa. Maintenant lobi na bango ndenge bazana ba santé bien ndenge bango ba omona. Mais ba yebi bango moko. Na bana misu bazobela mitu ezo sala so bien te. Ba capacité ya mutu ezo sala bien te. Nyonso neza hémorroïde. Ngala zolo bateke bandi melangai te. Bandi milaka Jésus Christ pour Jésus Christ apesa nyonso tanga opesa mutu mayele pourquoi pas croire tant tous les kaka toza le Angola naza africain nakoke na Congo nakoke na Mali nakoke na États-Unis partout naza africain nazo défendre cause ya africain nzamba pesi nyonso eza en Afrique et bango ndenge bazana ba santé ndenge bandima ke bazana santé bien. Mais sur le taliban, au romona mibali mingi, mindeli, bazana hémorroïde, mundela pesa bango stimulant. Il y a un mot de publicité, mon avis stimulant et zakicité. Alors, mundela pesa ka stimulant pour nini avant ça le rapport sexuel. Il faut amela. Avant ça, imagine-toi, lelo meli, lobi kuno meli. Moi c'est pas lingara jamais que mobile na akoma kondire machine mo bazo tindika mutu ke zanga fre batindika po epela. Non. Une fois tant que vous en ambiance moko boy ezate ki munde mobali akosaka be ona kena ko suba po a profiter malamoka zo akisi amela. Obe na kena ko sa mo lo mo a profiter mamoka ko mela. Non. Il faut ezela loko mo ezela naturel. Ngai na traitaka batu. Na traitaka mutu alongo la maladie azonga na état naturel ndenge ezali donc na réclamer pe nazo confirmer
eza pona ko finga binoté mais nazolo ba ke batu nyonso o bazwa traitement na poto o ya infection ngana lobina bango bazana hémorroïde. Vraiment le lobe assistant fidèle à l'émission na biso Moulia Bataliadora na moni to avancer moi mukie hein toki un peu moins musika mais pas de critiques parce que émission o ezali éducatif c'est mieux que pour notre bien. Ezali po tozwa ba réponse na ba question na biso pe na ba préoccupation oyo ezotungisa biso. Docteur Alphonse ngano kantsaka en Afrique inde malade ezala mingi parce que en Afrique tant ba condition mais na poto pe ba malade eza trop parce que ba message na ba que biso ba émission internet ba to balanda biso mingi eza bato bazali banda na poto pe ba préoccupation na bango eza ebele na ki tellement ba message ebele vraiment docteur Alphonse na lingi expliquer surtout maladie au docteur Francis Koloba sikoyo que ba mwana bato lokwa ba kizenga maladie mentale eza le ya ba symptômes pe ya hémorroïde ce qu'on expliquer biso un peu en détail ba symptômes ya hémorroïde ba symptômes hémorroïde eza ebele so na lobi ndena sina lobaki déjà premièrement to ko mona ba manque d'appétit to mona makolo kolenga et to mona ba dysenterie tozomona ba articulation sont cassées, tozomona ko perdre même ba mémoire mentale, eza ba symptômes hémorroïdes, tozomona to que n'est plus loin thrombose, eza déjà issu à hémorroïde, tozomona voir même diabète, eza déjà issu à hémorroïde, estomac, même ba rein, ba dora ba rein, eza même nini symptômes déjà hémorroïde, donc hémorroïde en soi ezali origine ya ba maladie nyonso sans kolongola moko. Donc, tant on a l'objet déjà que ça pleut. Donc, cela veut dire que ceux qui pleut et sali na lito, la fois dernière, on a traité moto, azo bela na lito. Mais moto, on a tendance à consulter pour les hémorroïdes à Kamoy. Un chungu à Kamoy. Alors, le docteur, oh, traité ngai, lito, il m'a tout nangai makambo hémorroïde. Nga le bité, ça pota. Bachelu appareil pour yoka rapport, n'golo bake kuna pota wana izo sa soute ko yoka. Na pesi nenge kaka na pesaka aza sauvé. Abiki po andimilaki kisi nanga. Na Yesu Christ nanga. Alors na lobi ki nazo bandela même mi Congo passe. Moi c'est azo vimba pour exemple batimso ba kaza en bonne santé mais azo ya munene ya tellement que azo comprendre munene ngo ezo ndeni. Même biloko pe tozolia ba produit chimie o tozolia ba soso o ba kolisi ngo rapide. Alors kimiki wana obeto obenga produit chimique ba ko ici soso wana nanu esilité na kata nzoto wana mais mutazumba mo akati pour allier produit chimique wana ekoti pe na kata nzoto wana eza pe na ba effet secondaire o yango ko se multiplier eza même na basi bakenda kolongola ba zemi bo sizenga tango mo sazo mela azolongola zemi mo sazo mela comprimé mo si azozo injectable tonga pour éviter zemi en soi tolo bango nini eza déjà ko sala avortement ozoboma ozolonga ngala za docteur na oya te pona te ya bino nazolo baka justement o ezali ke ba cause ou ba symptôme o ezolakisa ke mutu wana azana hémorroïde yango pe yango ne muteme ma pouvoir même la stérilité primaire et stérilité secondaire ba o ba tanga ba médecin bazoye ba loko nazolo ba tango la stérilité secondaire ezali mutu abota après 2 ans 8 ans 30 ans azobota esute Dieu ani ko éviter ba zemi komela ba comprimé et que ça lié ba pote na niveau ya ba trompe comme boucher yango moni ba ok na hôpital ba bi que non il faut ba laver ba sala écritage ou bien lavement ya kati ba trompe ok ta ba sali lavement kati ba trompe mutu wana azo continuer ko sala rapport mais azo zwa ka zemité ba comme même na système ya ko injecter spermatozoïde na kati pour ba féconder yango o ba zupi makolo moi si ba teli kolo. Tout ça. Mon vie actuelle, autres vivre les lots. C'est ça la vérité, la réalité. C'est la vie que nous vivons. Et donc, tous on a un problème sérieux et puis le problème réel, autres on a un pour ça, tous on a une solution. Aussi, ici, que ils ont le comment peut s'en conseiller même la maman pour éviter que la maman bande ko bota ba ne belé comme sous maman ils m'ont récupérer son tête parce que maman a lundi si ba na belé ndé ba yé na plan wana ya ko sala ba distance ya ko bota ba ne ko distancier bana ndé ba to bazokende ko zo ba tonga wana ndé ba bazokende ko zo ba comprimer et ça vie na bixo actuel à lelo. Si qui au lobby que le fait à utiliser ka biloko wana et ko mema biso na ba blessure oui parce que eza ko éviter
ozo éviter loko ezo kota yo na nzoto, ozo éviter za la féconder. Donc ozo boma yango, tango bomi yango oui, mais sikoyo batu basala nini? Mundele mutabimisi mayele wana. Mais loko yango ezo boma na kati. Et puis, maman docteur Alphonse Tonga na peso micro atoro na lingi au détaillé. Siko pona biloko ko lia. Pas yolobi que alimentation peut et kontaka. Yango pe kolia mabe peut-être ou bien kolia biloko ba produits chimiques. Mais si c'est ça que nous avons aujourd'hui na mondalelo, to kolia sikoyo nini? Biloko nyonso presque tout to liaka e uta pona bango mindele. Oyo biso moto bokola na bandako, okobokola soso, okobokola ntaba. Soki lelo bomi olie bongo lobi. Parce que soso fakola faza temps. Mais ça biloko ngo dizo supporter plupart ya biso awa na continent Afrique soso to liango te. Même bandunda na biso oto baneko confier lelo bandunda ba légumes pose à la semer kaka na ba produits chimiques. Sko ba to ba rolia nini? Ok, nazoki na question ya liboso lobi pona ba maman o baza ko éviter bazemi pona ko éviter ko bota oui. Mundele ye moko au commencement tozonga na Bible. Tout ce que Dieu avait créé a été bon. Rien de ce que Dieu avait créé a été mal. Tobandi. Mundele ye moko asalaki ndenge nini po ya ko découvrir ba période ya moisi. Tango ye asalaki yango te, ye asala période ya moisi te. Aye ko kuta yango na vie ya recherche. Ayo comprendre que moisi azana 28 jours. Mosusu bazana 25 jours, Missou bazana 31 ou 32 jours. Il y a à comprendre déjà yango wana. Mais pourquoi pas? Il y a à continuer quand koyebisa moi c'est que pour na ko éviter, il faut que ça respecter ba règle mishura sound. Pour na nina lobaki bongote. Liboso lobaki, mais lelo lokola vitesse ezokende. Vitesse ezokende. Pour makamno se linge sala mambango mbango. Yango moni muto asala ka makambango mbango kolamba biloko mbango mbango biloko ebela kapé bien te. Alors, yango moni atie comprimé, atie nyonso. Oui, bato bakoki ko utiliser yango po bango bazomona que science eza évolué. Oui. Mais sachant que Nzambe akosambisa bato nyonso bazoboma. Nalinga koloba ngo clairement, Nzambe akosambisa tout le monde oye azoboma. Ou bien nakutana na pasteur moko ayaki na centre. Tant na tuni question na bi pasteur, respectaka règle moi c'est na bi oui. Azana période na bi azana 28 jours. Au sala kandi na bi na divisaka bi. Ngamungo na mayele na ngana comprendre que pasteur asala kango correctement. Ngalobi est-ce pasteur ko permettre moi si na yo lobby amela kisabi pourquoi? Na ko permettre na ndenge nini. Soki tozo respecter tant on a yebi ki azana temps ya fécondation le ko na azana besoin na botate na ko sala rapport ça son a été. Soki na yebi ki azana temps ya bien le ko na azana besoin na botate ngati na ko sala rapport na bien. Et puis ayeko baxela biso susu capote pour la faciliter pour batu ba bakete to ça la rapport sexuel mais sans na capote to zona biso maladie mais il y a des maladies des esprits pour bibezo bana biso que soki mutu moi sina mboli basangani bakomi mutu moko tant bakomi mutu moko cela veut dire quoi sans capote mais les esprits c'est uni. Et moi si on a soka zaki magicien yo zalaki mutamala mutambo kangami tout le contact on est côté basi ba maman dans les respectaka bino mingi lelo nazo bandela yango kolobake na lobike soko zozwa comprimé soki zozwa injectable ozozwa nini bazo tia niveau ya vagin na kati po éviter zemi yebake nyonso wana osa nini oza koboma oza ko akize toke na makomi so toke na Deutéronome 22-23 Yesu azolobani Nzambe Bible azolobani alobi akokuta mwasi alongola kazemi te point alobi na oyo azanga kobota so to définir phrase wana cela veut dire traitement d'hôtel ko pesa pour la stérilité yango wana ingolo bakaka tunaka mutu mamolongola semi mais misusu bayaka emso ko wangana mais ngai tangu na koyeba na ngaka ta wangani pour na koyeba kana niveau ya infection génitale de base et de haute et on est ça la na mukusa moi sinon so azwa déjà mukusa na sexe na ye cela veut dire aza déjà une infection o eza de haute na kati ba trompe eza clair mais ce toke sous côté ya bandunda biloko ya kolia par exemple pour tokoki kozela te ke soso ezowumela il faut bakolisa yango non tomona même na mboka mosusu bazwa kaka fumer
bazui kaka basalite na biso tosaka na nzongo yango nde bazui na bamatiti oyo tosaka yango nde bazui bakotisi yango na fume na se ya mabele mpo nini ekolisa ndunda na ndenge ya bien mais ntango bazotia produit chimique ndunda etangami ke ifo ekola na 3 semaines 1 mois batie produit chimique wana esali 1 semaine ndunda mamotala monene yo ozui mamo ndunda wana produit chimique ok il fallait esilisa circulation nango normal rotation nango normal esité tant yo zindunda wana et puis otokisi pe bien te tant ekoti nyoso nezo provoquer yango place ezo memela biso mingi liwa satan aza mayele mabe ya kokosa mutu kolakisa mutu ke eloko oyo ezali bien okoki kosalela yango na ngonga oyo mais azo mema tout le temps na liwa mais monde na biso lelo à l'époque quand sous maman botika mwana moko mibale bien tous allait qui 100 personnes. Le lot a commis 201 millions, 2 milliards, 10 milliards. Mais pour pas bien alimenté, ce qui va balogne le quoi, sali 6 mois. Ils ont bimakara, 7 mois de bimi, peut-être moyen, il y a que ça la kebilo que bimara noki noki pour batubalia noki noki, il y a un va trouver maïe la produit chimique. Bon, bis to ko ça va faute, to ko ça va raison. Bon, on les dépend de la moto, o yazolandanga. Mutu oya ko éviter pourtant ou docteur à l'équipe boy azolo bateke bino nyoso milliards de personnes boy na centre té oyo azozala toucher oyo aza concerné ba stérilité nyoso na ezaka dû à hémorroïde. Imaginons mutu akei vraiment basalié azana myomité azana kystité azana infection té mobile na spermatozoïde na taux normal sans mais bazo so azemité basali par exemple 15 ans. Ce sont des cas graves pour les ébélés. Il y a des femmes mariées qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont raté. Mais je assurer bango. Dieu m'a donné l'intelligence. Pour nous les Africains, tu l'as raté. Tu es raté, l'eau ni autre, tu as la pona lobby pour na mboka na biso. Nga, je t'assure, les lots aiment soubattre bazo limero nanga. Mutunyo soit au benga na poto, quelles que soient les maladies où ils ont concerné. Na zone di melango Yesu Christ que arosala jamais déçu pour na intelligence na ko traiter ote pour na yana sambela ote ngana ye kumanga ko sambela te ngana ye makambo ya sagesse na intelligence nzamba pesi ngana ko pea kisi et je crois na kisi o ngana o pesa Jésus Christ va travailler. Docteur Alphonse Obi Kelo Koyon Serane Bandeli Pesuka. Mais tout sollicité parce que tout dépend de notre message. Ya batunde balanda émission Moulia Batalhadora. Maladie wana hémorroïde nzoka ndeza à la base na yoki ndenge docteur Alphonse Otolo Basiko. Eza à la base ya ba provenance ya ba maladie ebele. Du pe ya makambu pe ebele. Cause ezo memela hémorroïde isa ba ligne pe ebele vraiment nzamba sunga biso ce qui va permettre au prochain numéro docteur Alphonse na ko memela pe ba message bato batindaki ba préoccupation bato isa malade moko ezo préoccupa bato ebele mundele nzoka apesaka calmement mais apesaka guérison bala mon côté mais nzambe obi photo ko misara nzambe parce que biso ba noir tous na richesse ba ya ba sorte nyonso oyo tozotika kutu mindele baka ko yiba biso ango et que mutu ndinga docteur Alphonse alobaki que hémorroïde ce que comme externe et bimi libanda ba mundele sala ango opération mais ce qui yo docteur Alphonse sala ango opération te naza toi sala ango opération te so na sali mutu na opération c'est la veille na BBC. Et so tali mimi bateau basala bango opération au monde même côté so kaza moi si au monde apona ko bote comme les difficultés pour il faut basala césarienne peut les infections iso kamuisangai vraiment c'est que batu mingi bakenda na tradition ya mundele oyo bazwa ba hémorroïde bimati na niveau libanda basala bango opération ba crier bango susu malade mususu ba crier la bango malade belé ngai nazo tikanzela nazo lakisa batu pour msusu après 100 ans 125 ans na ozalate msusu bana ba rolandelango Afrique kolobake tozaki na un docteur oya bimaki na nzela ya Yesu na nzela ya bokoko pour ceux qui tozolo ba Yesu Christ pour nini tozolinga to te ya bango to lakisa bango que Jésus Christ est capable de tout même bino bochaka babikeko wana ezoko a servi bino na eloko te l'intelligence Yesu te nzambe ne mutu apesa biso yango yango moni naza ko tirer tout le temps attention na bango nazo ebisa bango croyant en Jésus Christ et croyant en son docteur
Donc eloko nyonso ezana ngonga nango. Docteur Alphonse ezali ba point moko oyo osenga biso beaucoup de développement pour expliquer vraiment montazo attend à comprendre. Ce qui m'a permettre parce que nous disons toujours que la vie appartient à notre Dieu. Ce qui permettre lobby Tokuta sous au prochain numéro, Toro sepela que une invitation Docteur Alphonse Yassous parce que ba malade des ébélés. Na ben abino ba assistant ba fidèle assistant émission Moulia Batalador ba malade eza ébélé Docteur Alphonse za ko assurer bino za ko assurer yo c'est le ba message na qui diabète ba tulumbozo surtout malade oyo tulumbozo muto abanda kenda poto si lelo nana zo lango solution te ba paralysie ba malade eza tellement ébélé surtout ba infection ba syphilis na epa ya mibali pe epa ya basi mais bango ndekutu baza na poto esika oyo propriété eza makasi mais tika te nzamba sunga biso. Merci beaucoup Papa Alphonse. Na prochain numéro so ki nzamba permettre tokoya sous poto parce que to silicité na osenga que Docteur Alphonse Yomoko opesa contact na yo abato bolanda biso ou ako se retrouver na bakawana ndengeni bakokutana na Docteur Alphonse et puis attendement na yo ezalaka ndengeni. Bon, kokuta nangai eza facile comme bonjour pour naza docteur. Nazo préciser ba milliards pour na koyamba yo. Donc naza simple comme bonjour ndengo pesa mbote ndenga pe nazali. Alors naza ba numéro, naza na Facebook Alphonse Lumanga. Et naza na site web ezali www.centredocteuralphonso.org. Okoyiko kota YouTube ezali wana WhatsApp numéro nangai bokozo ngo na plus 244 921 06 85 41. Numéro monsieur ezali plus mêmement 244 923 26 46 92. Numéro monsieur ezali plus 244 912 78 78 37. Et ba numéro monsieur sona OEZ belé pour tout ça à peu près na 12 numéros au kotaka na site au découvrir biso. En tout cas adresse na biso ezali wana to bandar liboso na fiche pour ndenge hôpital ezalaka consultation il faut que tu un docteur y a identifier et puis ce qu'on a un résultat par exemple il y a échographie radio ça qui na musika et na mayele nzamba pesinga na kolukana identifier on na yamba même muta poto na ebisi na bike ozaka na infection bi na koza na infection te ponga na poto na bi bonto banda test pesa ki si bosse désinfecter les cas basala examen atali boyo spermatozoïde za kokufunga bi ba batterie za na kati ndenge nini peni na yo kotele na moment oyo za na ba batterie ya boyo za na ba infection ya bopo mutu tanga sala rapport sexuel et za la radio ya peni fait za la tendu pour nini spermatozoïde et bima alors tant où spermatozoïde est déjà faible et ngolo ba ke peni pe kozana la difficulté et misusu coup de peni pe eza dur mais spermatozoïde eza pas si eza mabe a kopesa mo c'est contaminé pe sous mo c'est sous infection en tout cas tozali du matin au soir 24/24 soko bengi soko moni moyen ezali tindela biso na WhatsApp Viber au tindi message toko répondre yo dans l'immédiat et même ko tinda bakisi po mingi pe bazolo be ba dosage pe bazolo belango et dosage na biso so bozo mona résultat ezo pesa net pour dosage eza bien calculé tant bo mona ka mulangi wana eza déjà bien calculé c'est-à-dire eza 1 litre eza divisé en 3 parties ou bien en 6 to boya ko pesa en 6 par exemple batimsu ba ko romela kisité amela tongo pourquoi yango to kata yango limite na un verre na journée moko deuxième jour troisième jour et ainsi de suite tout ça ba kisi ya ko purger tout ça ba kisi pour mutu isengela rapé il faut mutu asala à lavara libomo mais ozolia okoma na 20 ans nano se purgate misu ba bengi mayele ba bio mama ba lakisa biso mai ya pamba otokisi oche nyonso wana eza bien mais doté ne muta koyeba makisi o esengeli pour mutu a purger en tout cas pour na ko sala commentaire belete pour msu soto lobi belé ko pesa bino kanda mais auto lobi bino kaka ke nzambe azana biso apesi bino docteur aza simple ndenge yo zozwela ye ndenge ye pa zali ndenge yo zali ndenge ngai pe nazali donc étant que naza pona bino bato donc il faut nazala na bino donc je crois kala mingi te nzama zo sunga bato oyo basi ba bengi na niveau ya France na Danemark nazo komela bino kuna na poto na oya na bakisi oyo muto oza na consultation na ye déjà asala kango déjà na ba adresse ngata na okoma kaka mbala moko na ko atame ba traitement na bino na poto.
Merci beaucoup, vraiment, Dr Alphonse Nzamba Pambolayo. Au prochain numéro, ce qui nous va permettre, nous remercier ma partenaire Nabiso. Bibi Tantona na yambaki Nzambe na Pambolayo maman na ba effort nyo sobozo fournir na Moulia Batalladora. Nous remercier ba collaborateur Nabiso bazana Irlande, ope bazana Paris, vraiment pour na musa boza ko sala ezo pesa biso awa ba effort ya ko continuer, ba effort elan ya ko kende toujours liboso. Oyebi nazo senga na bino ndenge bobandaki na biso ne batte pied bandeli boyoki bien docteur ndenga expliqué eza ba ka maladie oyo bato ebele bazanango. Nous conseillons toujours comme étant Dieu appelle ça malade mayele pa ba blanc soki na aucun traitement ya mundele oki monika ezo simbate yaka siko na traitement ya mutu mwindu parce que guérison ezo dépendre pe na ba organisme ya mutu na mutu. Nzambe na biso azwa lokumu parce que le konyoso ezana ebandeli pe sukanango na yebisa kabino Moulia Batalladora je suis là nazana posa ba message na bino nazana posa ya ba encouragement pe na posa ba critique parce que ba encouragement ezo pesa biso force ba critique pezo sala keto rectifiaka esika ba erreur ezali nazana posa yo mutu nyonso lingo financier biso spirituellement et financièrement nous sommes là tous avons besoin d'aide na bino na remercier ka mingi bato ba financer biso spirituellement baloba mingi maman Moulia Batalladora soki droite b et pesi gauche yebate tant pe gauche et pesi droite yebate mais nous avons les grands hommes des dieux au bazalaki na biso depuis tant vidéo ezalaki mukie et pas le moko les grands réalisateurs les visionnaires de Moulia Batalladora TV Serge Lutumba. Le révélant docteur pasteur Israël Mbambi. Il est le visionnaire de l'église Salem. Tout le monde a le pasteur Dominique Ngoyi à Résurrection. Tout le monde appelle l'apôtre David Panzu, le visionnaire de l'église Mairie et pasteur Israël Formosa da Costa. Azali visionnaire de l'église Inition de la création. Ma homme de Dieu baza tellement ébélé au bazali ko sungabiso spirituellement. Beaucoup de merci. Nous allons remercier Bino, assistant fidèle à l'émission Nabiso Moulia Batalladora coup de chapeau aux orations Nabino et à charger ba unité pour botta la biso. Vraiment Nzambe Nabiso a Pambola Bino. Nazali ko encourager encore beaucoup de merci na groupe Kaya Saint-Augustin. Nazali ko aimer mingi na ba partage. Nazali ko remercier encore Diaspora Salem. Nzambe nanga Pambola Bino papa Bagino Baya Nzamba Pambola yo. Mardoché Nzambe na biso a Pambola yo. Nazali ko remercier Blaise Moulele, Blaise Masengo, Blaise Mawanda. Nzambe a Pambola Bino famille Mobimba Ngala. Nzambe na biso a Pambola Bino. Na lobaki ko Emilio Moulia Batalladora, tolobara makambo ebele, sauf politique. Ce que vous en avez besoin, il y a publicité, vous en avez besoin, il y a promotion, vous en avez église, moko intéressé, okito kende koluka. Pasteur wana poto sa na émission, vous en avez besoin d'un message nabino. Bo s'abonner kaka na chaîne nabiso, na YouTube, ici faut beta kaka Lutumba Serge. Obimisa ba émission nabiso nyonso, bo temps ya ko assister. Ce qui bo assister, nzamba ko pambola bino. Besoin qu'attend quoi assister à une mission religieuse et bien ils ont fortifié bah amenabiso. Merci beaucoup vraiment ce qui nous va permettre au prochain numéro et si kabozali nzambelanga a Pambola Bino. Ciao. Invitation à docteur Alphonso. Et ça pour na bato nyonso sans exception. Bino mo bozomona. Il y a le kuta veut dire ezalakate. Pour bisoto lobaka. Papa Alphonso ayebi malade. Et banga papa Alphonse, papa Makai, toyoka. Yetukulu, amen.